cadre de la campagne électorale, candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Nankamba siège église Kimbanguiste dans la République démocratique du Congo, accompagné de la première dame, Madame Denise Nyakero, actuel chef de l'État, Azalaki na droit ya accueil moko digne na kombo na ye. Belle démonstration de force, oyo ezali ko prouver amour ya église Kimbanguiste na candidat numéro 20. Après échange en tête à tête na père spirituel ya église Kimbanguiste, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo d'Afrique Fachi Beto, atalisaki boye na ba fidèle Kimbanguiste. To conserver makamboyo tosito bandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nanu. Yango nazali kosenga bana mboka bosala ngai confiance, bo renouveler ngai mandat na koka ko continuer na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka. Yango bomoni nga na eko kangama na papa. Ona ebike papa on a dit que papa azana sekele wana batikela yepe na ba papa. Yango bomoninga na ye kozwa mayele awa. Na ye kozwa mapamboli. Ikoyo lokola nzele za polele bino bandeko na ngai ndenga na teli bino motema bopesa nga makasi oyo papa asengi. Mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te. Bomoni lelo mbule beti ne biso tobangi yango te ezala pe bongo mokolo ya le 20 décembre. On a lobi na bino banguna ya Congo ba telemi bazali ko s'activer makasi po ba bebisa likambo yo ba congolais balingi basala le 20 décembre. Esengeli totelemela bango ba mesana ko banga peuple bakosa kabiso neti siko bazokosa biso bazape na ba candidat na bango kati na biso ba 26 candidats. Bakandida na bango pe bakoya na maloba kitoko bakoya kokosa kosa bino mais soki ka bopesi bango confiance bazuka bakamati mboka bake kotekela banguna bokeba bosala keba na eloko wana na laki bino ete soki maponomi eleki na kozonga lisusu awa pona pesa merci na papa pona benediction apesi ngai nzela afongoleli ngai pena pesa bino pe merci pona bavoi oyo boko pesa ngai kolo apambola bino Kimbangisme oye Nkamba oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Merci beaucoup. Ah oui, Nkamba elobi oui na Fachi Beto pour na Congo moko plus fort, plus uni, peu plus prospère. Rendez-vous le 20 décembre pour na voter candidat numéro 20. Hey, que yo! Oui!